moi qui est mon kiebo et va moni. C'est lui. Ezanini. Et comment boendeni? Esprit mabi. Ikota ibima, ikobima te parce que bato balinga muka kaboye. Et yokani. Et ça m'a mboté le bateau sur votre table. Elle qui va te voir na Paris, papa Jitunji, contre ma sponsor officiel, Toinaki, il y a Papi Bongo, il y a Papi Poubou, moi c'est maman Chimène, Jean-Jacques, qui va Zolanda, n'interma Toumija pour le Tumba, et puis finalement, il tient vous qui dans la crèche. Ilungiakala, pourquoi Ilungiakala? Alors, mon combo, c'est musique vraiment, pièce montre ça là. Je suis entre un numéro beau et un beau sens de mes jeunes. Si je ne me trompe pas, papa vit l'homme qui a fait ça comme moi. Mais tant qu'on a fait ça comme moi, na scène et l'homme kala, na style ka bout na frappa et kofi. Mais si le lot mala moko tant il est kaka j'ai dit oui maman et je maman loyal. Après la répétition lundi na yambi habitant na pesa qui on a qui na ba etina. Skala pelibela. Wawa. Ilungiakala. Vraiment, non, Ezanani. Tonton Nani. Tonton Chipombo. Tonton Chipombo. Comme vos papa et maman bappé ça. Mais au comment nous Ilungiakala? Yokani. Eh! Vous voyez que c'est son parcours, na yo Ilungiakala. Au bandit théâtre, est-ce qu'ils ont une famille, soit au Bimaka, yo mokonde, na famille ou ça la théâtre? Non, moi, na bandit en école, na Massina Hiscom. Ils ont en fin de l'année. Basket, c'est ça la marana d'école. Après, à mon nez, dans le quartier, il y a un 08 non Amile. Pendant qu'il y a un groupe 3 fois 5 à 5 mouillard, il y a un souka. Mais avec la junior 3 fois 5. Après, on a un 4 fois, on a après, na senior, junior, to sani tomati. Après, on a moniqué. Na quartier bakungo linganga makasi masina kingasani bazo sikana artiste mo ba no se venir makasi bando benga ya lumière bipenga tant on a yozonga na commune kin parce que famille nyoso na commune kin tant on a commune kin na robo na koti keloko goiti nde ina bité na local groupe moko na yo kota na groupe ya Papa Ndombolo anu je peux pas mettre pas à l'époque Bissonnet premier groupe où il bandaka na Tropicana. Tropicana après tant Tropicana comme en plaire ba ko longola ye ngapi na bitina ko tsikatala na ngaboite ndina ko rejoindre choc lenge yanga yos. Ezaki facile pour na yo temps okendaki. Non, ezaki un peu difficile pour comme choc lenge ba bandaki ko pona à l'époque ba pona chic et l'aspect à mon choc musala lenge ezalaka ambiance partout. Mais peut-être ni na temps na kende la ki les bamoni la ngabiti. Okuta ba maman joki ça. Oui, ba motu ba Sami Mokili, ba Totolito Shogun, ba Pofirenze, ba Janify, ba Mame Pela, ba Zuna de Londres, ba Masia Nyembo ya za ba Chantal Pan, ba Chocho, azaki presque ba tu belé ba Kadogo na dini. Azaki presque belé, dina kuta bango mais tant on a banni répétition, on a l'accepté œuvre nanga, na ina œuvre nanga, atal qui va moisane, tout bloqué na mon balobo, liba, viva simbinga na loboko, na bandi mbalamoko. Mutali bosso tant que c'est les cas comme tali bosso bien edaka, présent sans souci, ya bien capo à côté, pour garder artiste au yatan à venir. N'a pas d'un épisode moka dans lequel j'ai dit vendredi maman en plaire, si les lots. Ils ont été montés. Car les j'ai dit les vidéos avec Nanga, ils l'ont gagné. Du coup, les vidéos avec les mots bimba. Vous travaillez la vie de loin combien de temps? Vidéo de tout Mélinaye. Si les lots vous ont un bon terme. Tout un bon terme. Charlie, non, il va Valère, il y a bien un carton. Il va Valère. Tant que vous avez dit choc, vous avez dit au baba qui est un cadre, vous en avez mon pandi. Encadré ou à le non, mouton à Zakiken. Non, mouton peut-être tant on a bossé, parce qu'on a pour encadrer dans la palais car c'est là que Janify. Oui, personne n'a. Janify n'est pas tu vas n'y avoir pas na qui pas na bango après on va vendre kuna
après longo kuna nde to kokoma na kitambo na ndako moko na maogivule na baleki na ye mais chaque fois mawa ebi makamona lobo mama biso maogivule mama na ndi star aibi mama na loba oyo abani ko jani azaki avalala azola kisama ba répéter basala bo ti lelo nzambe vana lelo pe nzambe abenga ya tika biso ekutaka wapi sango ya liwa wana ani rozo suma mwa jani ngote na motema pasi Paix à son âme, papa Janine, papa Bandi Star, paix à son âme, en tout cas, ça fait mal, on peut passer par là pour te voyer au bébisa. Seigneur Jésus, Kolo, tu bandina yo, peut-être aussi sana yo, Kolo. Match est mardi, il y a Congo, Seigneur Sabi, Kamuna yo, Congo et Pola. Congo venait Pola, ma Kamuna ban tout à l'heure on a musique. Parce que si on pousse un peu mais c'est grave. Un Congolais qui dit ça pour son pays, mais c'est grave. Il faut tout le Congo. Congo a pu Congo Brazza. Oh là là. La musique. Bon aussi. Mais si tu as la bonne musique, est-ce que tu as la bonne musique? Pembe, tu as la musique. Non, le bâti. Lelo, tout ça la belle à vie, tout ça. Lelo, est-ce que déjà au côté na rythme en banzonzing, il bani wa sala sala? Oui, biso chic choc le ngene tu bani en zonzing. Tu bani en zonzing. Tu bani ko bosser bele. Mais tout le monde à l'époque, mais qui lelo ils a internet sur YouTube. YouTube tu banda kiango na baninga, mais et comment lelo bakan. Oui, bakan koto bakanga 5 koto bakanga kolobana ote on va t'enregistrer va exploser et comme sikoyo tantôt mara mususu sala mawana pe na bakana bango siko s'adapter na on pété okimaka ozana kana bango yosko s'adapter wana kaya mutu te tenga vraiment na zana kan wana te mais ngasuki mutabenga na tournage na ye na kendaka na ba fallait ramsa na biso ezalaka suki babengi yo misuka za wana babengete ya benga ka mettre en scène groupe mobo surtout mutuma ko maka film soit site mobo yana succès ya bocha na film abino bocha non pour muta garder apesa nga valeur tonto longa kanena vandi bo fali yimuko azwa courage ya benga nga ote talabo soki ngoti en tout cas oya c'est un peu difficile ya ko benga ka ndeko na ngai voilà net lelo lena boy nga ki tournage na Bumbu. Mitano moni appelle ya Freddy Takidi. Freddy Takidi. On a un problème na Combonais. Freddy Takidi. Yasuka wana kidi wana nde na baya obenga. On a pour ça la groupe na mokote. Bando o mission. On a ramade. Ko ça la groupe c'est bien. Maman na zadana leader. Moni chok lenge. Par exemple chose na poto. Atika groupe lelo to dirigeant toujours zala. Nenga tikela bino awa qui est le chef? Na minute chom to ko donner choc c'est moi. Yo moko. Président. Ben oui non. Merci. Désolé pas bien. Kitoko. L'opinion surtout à respecter moment la répétition, tant n'y surtout au pesa. Normal. Moni biso kono ezalaka. Ya groupe anzunzini te tolo. Eza groupe où elle diffuse ka image na antenne chaque jeudi na 21h30 et puis rediffusion mercredi à 11h. Ce qui m'a fait répétition, inutile à tourner. On a zéla, ma comme sous mes biso awa, tu travailles à Carrefour pour répéter, pour me à dire. Na mon raté, na mon raté que joueur, tout à l'heure match lobby à RDC. Ceux qui chantaient même à s'entraîner, et c'est battu dans le classement. Battu dans le classement, et on est dans mon cambo biso dans la chichoc, le faut moto à répéter, après on auto classé. Après on est beau classé. Na ba pièce nyon surtout ba idée zo zaka ya yo moko président soit mutu pas comme un film a présenté président mais film auto ça là tout ces pays ici bas ils a filmé ya chef de la répétition Jean-Simon en tout cas ils a filmé naé toujours bossé ils a la tête et kaka yo chef non je vais ba collègue nous sous bazana ba dobe ba masolo ya film c'est-à-dire que après film ya chef toujours ba na film ya ndeko na biso Amos as acteur simple habité sonné za kitoko tout ça là yango chic luenge za groupe moko ya munene ouais et puis bimisa bato et belé petit lelo et quand tu les quarantaine on a présent chose que mutu fait ça là
c'est-à-dire on tout ça là de bon tout quand on soit sambela non teto kende to sambela na suka ba avantage ni no yozui na monde de théâtre le loko lo ba que non je suis fier de moi na musalo na sala avantage ni yozui na bota quitter avant na kota théâtre na boti et là on a bana na il y a le bossou à 19 ans qui 20 ans il y a mis balé azana 11 ans les 11 les 16 novembre à quoi c'est 12 ans c'est-à-dire que au coli place en haut le botti place en haut il peut s'en appeler nzeli qui a beaucoup tant il y a pour voyager na bon papa bisoté maman bisoté bon kaka ya musala mutaya zio producteur zubino akina bino place ni souvandi boza loger koliana kumela et puis na evande na oza contrôler et puis naza awa ni na shisho kulenge so ni na sa spectacle na ngamo kona kosala mutaobeta maza te présent biso apesa nganzela c'est-à-dire que on sont à salaka azana liberté na ina sur sala na kati ya groupe ni na lana na banga raté makambo tout normal lelo toza bien idéologie ni yo ya nango oyo ebike lelo eloko ezanga esprit mabi na caché na moi lelo baleki na ma TV azaba bi selongi lo makala la collègue te me baleki. Oui, pas collègue de service. Oui, il faut les appeler ma collègue. Ma collègue de service. Lelo Nadako, moi, papa, il faut ça théâtre. Je vais accepter facilement. C'est difficile. Comme est-ce que je suis en aïe? Pour n'aïe. Je suis en aïe, aïe, quoi, ça yo papa. Salam salo yo salaka. Yo papa au lobani. T'es na boya. Pour nani? Na boya. Les amis, yo papa salako boya. Na kofinga na mingi. Ils ont un jeton mingi et puis ils ont un moi si vas na basi au moins tantôt na groupe moi koti aza groupe moi koti président bonsoir Monique aza kitoko président lengabe kana mbeka na mwana nanga dans les loko oyo vous le président vous sala rango te biso na chercher ko sala rango te comment yo lingi ya bino za la mise en part ya baninga tu veux saluer te ya baninga te mina lobi kaka nene yokela kaka mina te mina na yuna bakake na yoka bongo tu regrettes quoi dans le monde de théâtre tu regrettes ni oui ba mabe komi mingi sota lelo internet batu ba bibi internet iza batu ya théâtre ba page ya Facebook iza batu ya théâtre ba komi na suki azo alinya finga ne mutu afina na à l'aise sans banga sa ko disons koyeba ke mutu aza mwana mukio bien mukolo c'est-à-dire que Facebook so mutu alinga publier photo ne mutakala mbelo kwa mukuse surtout la bakota la boroni mutu ya théâtre et puis surtout ali batu ya théâtre belé Facebook au mona kaka en plein tournage boulona ngaya ngoyo au mona ba Facebook c'est-à-dire que eye ezana ba réguler belé na ba belé on moni bato yango bandeko misusu soki oconseille bango babaluki yo mpe kaka wana shwate futala kamera na miso soki omoniki osepeli nango te betaka kara soki omoniki osepeli nango zalaka pembeni na makambo yango neti nga nadepliraka epi natelemelaka makambo yango na bandeko ebele yango bamasa ebele bakoma kokimakima nga ate ye omona neti kaka ye maître avocat omona neti ye amimona théâtre ya kala comme il m'a appelé théâtre ya kala à l'époque où yo bandaka na o tozana ngolelo okoloba ke différence c'est ça makasi moni kalizala ki mutando répéter et puis batuto ando ba kioja boulot nanga siko ya lelo muto ene influence kake na bandaki ko tala mami pela na TV ni 7e baga na TV na ndo tala mama buibui na TV na ndo tala Darling Falata e bakata ko bibi la reine na vie bon na kuma lokola bango tango akuma pe na kango bala mokali bêtise c'est-à-dire qu'il y a kalizaki muto bosango pena ki boulot na yele so ko muto a envier ou envier mo so ina kuma finga et belé surtout le côté internet mona bato même des autres ka bato théâtre o ka miniature neti ngala bango ile mo so neti na kangisi peut-être mettre paille mangwao ni bando travailler na président songaje na ngajos makambo na yena okipango te na kochango peka te mais a ozomona ki peut-être muta sivila na ngaje te ozofina ngaje ukamse nemi mona miniature no chara yongi naye on est binimité on sait que vous avez rapport ça naye
vrai ennemi faut beta mutu karana nyonso soko ça l'émission na yo omoni ke mutonga sur la paix ko tcha miniature na ete tango tcha miniature na ese ko za na posa na e c'est ko enviara makamu na e c'est ko la ndela makamu meti ngana muna tinga fani na rabo en se zo na poto tanto sur la paix ataya kila exemple so en ça makamu na ça etani ngati sur la paix na ça l'émission na ko boke na ngai je tonte et puis makamu na o tcha o kate po ngana ki sur la paix mais on a qui les ala na Congo RDC na biso artiste okao la solisa ki ngani te mais na miniature na yo l'émission na ocha miniature ocha ikumbu ocha le nekwan les gens peu à bêtise théâtre kala ya lelo yena makambo belé mais YouTube a un avantage c'est bien pour YouTube neza boye eza na programme te moi na canal kina émission to sabo eza na programme ya YouTube ko kana na film na zuboye na koza pe na bimi banda na self vidéo nanga na chia na page nanga ekembala mo na loba mabe na loba bien muta o contrôlango azati et puis tout ça na ba cher ba collègue na bino ba journaliste suka yembe une émission oka yaya palo la pista bina makambo nyata mutu wana bina ba singa ya makambo ya mona benda bina makambo uzomona c'est que quelque part pe ba journaliste ya biso ba BBC makambo eza be ba misusu batangi la mo classe misu ba lokota on kana balabala oui yo tato moni no lo babo on français qui toko vous méritez aux à la place mais mutu so atangi la mo teza de mena ete tant ka yeka boache caméra bana kini moni mo boyebi émission mi kolanda makasi yango yo le to yambele bino invité na biso comme ne lo makala yo na duchesse sola ou solate donc solate solo asala ninyo comment to fait misana nous to la na mo élément la mukie to mo la vraiment que non zoloba on a pas doyen na mabo mon frère qui dit suivant un peu et puis nous allons retourner.